mbote ebele bisika na bino nyonso bozali bandeko na ngai ba fan na biso ya chaîne na biso HD la Congolaise TV ba o nyonso baza ba amoureux ya émission Tribune des artistes to pesi bino mbote ya esengo ya komona na lisusu bozala bien bisika bozali en tout cas ceux qui bozo mona biso boyo toza na esengo makasi parce que lelo tozo kende bonde bo mona ba polo elatami o ti destination na aéroport pour kendo yamba ye moko marraine mandibi mama ya mama oyo abomba wenge bo jeunesse na bango ti lelo wenge et comme lelo nde bo mona wenge wana c'est grâce na ye alors bana wenge babi non tokoza jamais ba un grand envers maman. Alors papa se pesa mère yango wana ba bengisa ki mère azala na concert o ekobeta mali 30 bazali longo yango lelo o nde bozo mona bo direction na ezali aéroport pour que yamba maman na asir bozo mona bino moko ba polo donc la reine la reine mandibi moko da kati ya kin donc na ministre de tolo baboye qui neza robeba qui avait dit que concert ko salati nana ngwa loba ki alors to poso ko ba bango boloba ki ba calcul yango échoué parce que yemoko la reine siko na ministre na kati ya kin ayako tombola pe ko pesa sens na elengi ndenga idéologie ndeka kezalaka na asir na zalanga mote na zana cordon na ngai mon réalisateur et Kombo Ramsès Joseph babi akotika te alobaki tina suka les grands caméramen yo ne morceau na tala mais esengo sai bandeko po tozo kila bino longo tina aéroport après to kozonga to konde ndi makabo ezalaka indusa e gogo ko ndelia Wenge Musica mobile. Hein? Amadou Diaby merci. Yé pour la marraine Mandibule parce que il y a vraiment participer dans le concert wana so zate jour wana le jour wana j'ai dit so zate pour rater événement ya munene yango événement munene na mokili. C'est que reposant na wenge quand même ce tolandi. Na pena mais bosanga ina bango na moni pare pe ko sepeli bosanga ya wenge to sepeli makasi eza souwe ya mounion to longo ezana bandaka masanga mo baranki na mo ko magata libala mo bo ekufe ora wenge panzani ba camarade ba kabwani wenge panzani et ça est vraiment bien pour pendant bango kabwana biso de souci na biso pour ensemble pendant c'est le monde mystique à part attaquer mutu na tana na mupanzi ça est le munene mais ensemble ça là vraiment maman c'est magique tout le monde déjà en répétition showbiz donc déjà mon projet il y a minene voilà pour les 30 heures ça bande comme soni ba fan suspect comme bazanga te quand nous événement ezaka mon conjoint soko zawa na te ozani pas
Romata, Romata.
Yo mpoli eh.
Bonjour président Ramsès. Ah, bonjour le cardinal. Mais président, tu comprends que Essengo, tu as déjà là. Mais tu habites awa, tu as consala nini, na yope awa, au juste, on a nini, tu as les années. Bon, ngai na zalaka moko ba conseiller à président Chaka Congo. Esika Chaka Congo zalaka minga linga ozana ngai. Alors on a accompagné awa toye ko yamba maman na biso, maman oyo azalaki marraine ya wenge 4x4. Mais roi soutenir wenge po wenge sala oboyebi parce que les 30 qu'il pleut ou qu'il neige wenge ko beta. Donc eloko toyeli nde yango toye ko yamba ye maman na biso to benga toujours la reine Mandibule. Maman na biso la reine Mandibule, la marraine Mandibule. Donc toye pona ko yamba ye dans okita lelo. Ado kita bina lelo po bana wenge babenga ki maman foza na bango sika moko. Nde eloko na ye ko tika président Chaka Congo ngwana. Esanga makasi bandeko balandi émission la biso tribune des artistes. Babi boto mona yemoko le président Ramsès en chair et en os. Babi esengo ça j'espère yomoko bilili okoki ko balusa bilili na otala. Osomona que tout le monde ça na esengo. On comprend. Yomona ba tantine na biso kitoko ya kosala spectacle pour na koyamba yemoko la reine des reines. Babi lelo azali awa déjà kuno tolo ba déjà avec akiti. Tous c'est là ensemble là bino bon vivre un ni okita. Tous on a que la fête continue tous ensemble. Tous à la kaka. Ciao bye. Question claire. Allez, bande Kobalandi, j'espère que nous allons ensemble, nous passer un moment où nous allons passer. Bomoni ambiance aux Zaki na aéroport, bomoni tout le monde était présent, net au tout maman. Siko oh nazo bisabino ezaka ba au revoir pour nous bisabino close na émission à lelo, mais aussi li non te pas trop kuta na lisusu la émission sur lundi. Na asi bomoni nde bayambi la la reine, boyoke sengo yemoko à s'exprimer.
boyoki asa surpris donc esengoleka ke tellement makasi na ambiance wana ça qui étonné bilomo bomona ki mais pona ko souhaiter mbelete yango totika ki parce que outi ko kita peine ko kita akeno ko se reposer mais tokoyeba na rendez-vous le 30 na kati ya martyr to kane masolo koleka pona ngo na kopesa mbote na ba nyonso o bazo soutenir ngai de loin de près ba mastala ngai na pesi fiston mbote na pesi amagola na mikili na Belgique salam na pesi Kasongo mon grand frère que j'aime beaucoup Kaskito hein motema ya Brigitte papa ya Bricas ordinage j'ai tout à partir à Londres je vous salue et ça va au mort bobi le cardinal tous bino ensemble en tout cas la pesi bino mbote bisika so bozali bon continuer toujours kolanda pe ko sepela na émission en tout cas bo s'abonner bo s'adhérer bo sala nyonso parce que nana kanda nazo bino vérité ba journaliste nyonso internet en tout cas mutu aye azo ça la blaguité on a kutane na nzela tuka na ko écraser bon monita on a sabino bo se préparer bo lukade ba mesure ni bo sala parce que na on a pitié na mututé en tout cas na zo na méchant on a pesa susu mbote na ye moko mama na biso espérance et bongo maman ngana oti côté po otika ngate en tout cas na zo sepelano makastro rozano ensemble tina suka maman ça na confiance na ngana ko sepelisa o na ebiso daki na sa blaguité ba onyo so na kebisi déjà ba keba na wa va ko tombola pe ko sala sengo na honneur na si na pesi mbote na ba nyonso o balandi émission bozala malamu à la prochaine bye ciao bye.